Voilà, tozongi na plateau awa bandeko babolingo, toto sololana architecte na makambo etali Lumumba na musée Laurent Désiré Kabila na bano bazako sala makambo etali matongi ya bandako na banzela architecture neno bakoki ko sala po ete mboka kene liboso mais to yambi moto bino boyebi to sololana na ye o makanisi na ye oyo epesaka bino pe pole na mutu ba mususu pe bamutu na kame alobaka nini azako loba makambo ya mutu ya to sololana na tina ya bolingo oyo Lumumba zaki nango ya mboka ya kasavu bazaki nango na mboka ya musée oyo tuuti ko kanisa ili susu na mukolo ya le 16 mais aussi ya Kimpa Vita ya Simon Kimbangu ya batu wana nyonso oyo bango bolingo na bango zaki pona Congo ba kufa pona Congo po Congo mboka ngo ezala. Alors bonjour papa Nkusu. Mbote mingi ndeko impwa elongo pe na mama na ngai. Mbote papa Nkusu. Mama Kabeya. Bali boso na za na yo plateau moko. Ya solo pete. Bali boso en tout cas. Alors papa Nkusu lobela biso mukolo ya mibale na mikolo misatu biso ba congolais totalisaki ndenge nini musée Laurent Désiré Kabila na Lumumba bao bakufaki pona ekolo na biso ndenge ni bolingo ya mboka ezalaki na bango. Alors yo mikolo mibale wana makanisi nini elaki na mutu matondo mingi omoni mokolo wana ya mibale le 16 lokolo ebalanaki na mokolo yango pe ya mibale ya assassinat ya musée Kabila pamba te mokolo yango ya le 16 mardi oyo ya assassinat ya musée Kabila biso tozalaki awa na RTNC toyaka po tosala émission po tozalaki na bosangani ya le 17 mercredi ya mbuta Lumumba na zo. Alors ce que tant tokomi awa po mokolo yango ezalaki ke président faut kende Libreville pour na conférence moko ezalaki kuna tokomi awa. Alors tomoni kaka bachar ekomi na ba mouvement ti suka nango ekomi na kokota te kaka kobima na RTNC na poko mouvement moko eza suspect na kati ya mboka ti lobi nango bobo balandaki ba radio ya libanda non musée babetaki ye masasi bon le 18 ba annoncer liwana ezalaki pasi mingi na motema pamba te tant tokomi mardi ya lobi oyo le 16 na mercredi ya le 17 pona mbuta Lumumba siko tolamuki le 18 réaction ya ba congolais ezalaki nini po touti ko commémorer 57e anniversaire pe 17e anniversaire ya bozongi ya bandeko wana mibale bayebisi penza te na ba congolais eloko o bandeko wana bakufelaki po soki bayebisaki ba congolais yango le 18 ans tolamuki na tongo tolinga to le bambo ezalaki nde bongo yango wana congolais alingaki alamuka ebisi ba belge ke nzoka bino bolingaka te tozala libre parce que 57 ans bo violer accord ya indépendance ya Congo parce que eloko ebomi eboma mbuta Lumumba to ebomisa bango na musée Kabila eza document oyo Lumumba signaki oyo mbuta Lumumba ba signa est-ce que ça signé oui document indépendance accord ya indépendance pamba te ndeko soko ko kotangela ba téléspectateurs na biso yango na peto cheli bango pe wana kuna na etando eke kuna bazoko mona ngo pe malamu matondo mingi kanko Kabeya. Voici le document portant l'accord du 30 juin 1960 signé entre la Belgique et le Congo pour notre indépendance. Déclaration conjointe des gouvernements, voilà, c'est pas lisible, le gouvernement congolais et belge. Le Congo accède ce jour en plein accord et non c'est pas lisible, je suis désolée. Déjà je suis aveugle. En plein accord et amitié avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Léopoldville, le 30 juin 1960, le Premier ministre belge, signature bien sûr, le Premier ministre du Congo, les ministres des Affaires étrangères de Belgique, les ministres des Affaires étrangères du Congo. Voilà, les images à l'appui. Des gouvernements. Gouvernement belge et gouvernement congolais va signer accord que Congo a accédé à la souveraineté internationale. Est-ce que vous avez un
yango tozo ya poto limbola na amitié tant balobi amitié elinko loba ete to komi baninga donc Belgique azana ngambo Congo pe azangambo mais mo wana amitié yango mtebomisa Mbuta Lumumba parce que Mbuta Lumumba lobaki indépendance esengeli ekokisama ezala effective ezala mobimba bongo Belgique eloko ya zangi akozwa na Congo Congo pe eloko ya zangi akoki koluka na Belgique ba Belge basepeli nango te le 11 juillet 1960 donc 11 jours sécession katangaise na Moïse Tshombe commandité par la Belgique. Alors Belgique a commandité sécession wana nani Tshombe asali gouvernement mobimba asali état mobimba état ya sécession ya Katanga. Belgique a tindi ambassadeur kuna basala na monnaie basala na armée na bango donc moni po bakata Congo na poumon économique o ezalaki bongo union minière ya o Katanga parce que ressources minières makasi eza na Katanga ba yesu suna sécession kasayenne na Kalonji Ditunga omoni eloko sikoyo bongaki toyebisa ba congolais te Belgique tango asalaki bongo a violaki accord oyo ya indépendance que to komaki baninga que to komi baninga donc Belgique na document wana ce qui Belgique a boya qu'il fallait alobaté non le Congo accède aujourd'hui à son infériorité devant la Belgique ou à sa subordination mais tant que lobby qui accéder à souveraineté et puis au Tilinzaka 11 jours au commandité sécession et banda ba commandité qui sécession wana ti ba ko sala coup d'état ba écarter Mbuta Lumumba ba ti bango na bokabwani na Mbuta Kasa ba créer des camps entre bango ti suka na yango Mbuta Lumumba d'abord tant balongoli bango balongoli na gouvernement wana ba juste ko yo gouvernement oyo ba bengi ya ba secrétaire généraux donc pardon ba commissaire généraux donc esengeli bato ba comprendre kana sika wana ke ba yeba kota ki ba commissaire généraux wana ezalaki bana o bazalaki kotanga na université donc ba papa Tshisekedi ba papa Kengo ba Losembe Mario Cardozo ba papa Liaou donc bazalaki oui te Boboliko nani Bomboko te Bomboko pete Bomboko na tango wana azali ye auti kozala pe premier ministre ye ba ye kokota na tango wana siko batu wana baspiraki te parce que moni Bomboko sa signataire ya document wana parce que ministre des affaires étrangères ya indépendance à l'époque c'était lui alors omoni bana wana baspiraki na indépendance te bazalaki koluka ba jambon na ba saucisson na ba cravate ya ba mindele parce que non bon expliquer bilenge vérité mais est-ce que le na classe le 18 est-ce que bazo kotangisa que voici Lumumba kufaki pona boy c'est ça il a kufaki pona boy yo ozaka pe na ba école na mouvement Vivamo est-ce que botangisa ka bana na bino pour que le lobalo ba ke biso pe to komba Lumumba biso pe to komba Mosé to ko wa pona école parce que apparemment on reprendre Mambebele awa sur cette histoire mais na lobby vrai congolais a otanga na lokotani aotanga na Kikongo Lingala Chiluba Swahili par rapport ya okende kotanga na français o eza langue ya ba colonisateur moni ce qui avant l'indépendance égale après l'indépendance parce que avant l'indépendance Lingala ezala quitté mais français mutezalaki langue officielle. Ce n'est qu'une langue, il ne faudrait pas qu'on prenne dessus. Non. Mais ce qui est dans Congo central, ils ont permis à Biso de se comprendre qui sont sous d'autres cieux. Ils ont emboîté pas à travers peut-être notre vestimentaire aussi. Et ça pour exploiter parce que les français le côté à maïle. Non, c'est tellement minime que beaucoup exploiter na pona ya monter papa. Bazako exploiter bisone yango maman. Moi na ke kotanga classe. Moni document wana to tiango penza na pona ba étudiant. Oui, mais bon mon français hein. Mais justement, je veux le lire d'ailleurs. Voici ma lettre adressée aux étudiants congolais et africains pour la paix et leur avenir. C'est en français, c'est pas en lingala. Même si azana kata mai oko pêcher kuna na mai sika zalaka. Étudiants bazotanga na français yango wana to komeli bango na français omoni donc papa Nkusu souena ezali lobby
na université ekoma na lingala soko ozana na Congo central ezana kikongo soko ozana na Okatanga ezana Swahili et puis après aussi na ngoka na Kishata na RDC OK na nulle part peut-être na Brazzaville poto le ba des fois mais na lobi na yo wana olingi okitisa Afrique na yo pour rien mais yana ebisa yo te balema batanga na monoko ni baza mindele anglais atanga na monoko ni ba chinois azotanga na monoko nini, arabe azotanga na monoko nini, coréen azotanga na monoko nini. Et lelo bango mutu babomi nzoto te pona français, anglais, espagnol, portugais. Chine lelo ezali parmi ba pays oyo ezali plus puissant na monde oyo. Pona nini parce que bazalaki na kati ya kishinois na bango. Oyebi lelo toza na mwa ba yiki awa na mboka na biso. Mais batu oyo baza ko organiser marche. Hein? Poto kende tout droit parce que baza ko combattre accord oyo. Belgique aza ko utiliser lisusu ba congolais ko bacha mubulu. Po a se servir na bango ndenga se serviaki na ba chombe na ba kalonji ditunga. Nde loko ezo salema lelo na kati ya mboka na biso po accord oyo le 30 juin 1960 ezala violé. Mais to kiso ki to tuni bandeko na biso ya catholique. Ndakisa moto asala hymne national. Sango Boka. Aza catholique te. Na Lutumba. Non, Lutumba ya sali la Zairoise. Sango Boka nde asalaka nini? Ba umbali basala ki. Debu Congolais ba Congolais. Mais yo kan nzembo na ndengelo ba. Mwilo ko boyemba ka na français, boyebi yango te. Toyemba ngo sikuna ni na lingala. Est-ce que le mwana Congo to sangani na pasi, to sangani na bokasi po na bonsomi. Tombola elongi egumba makala pona yango tokamata lolenge malamu na kimia bato anguya na mosala tokotonga mboka kitoko koleka na kimia mwana mboka yemba nzembo lokumu na bino bosangani. Ça, je ne savais pas en tout cas. Bravo. Kumisa bendele na yo yatina ya bonsomi Congo epambwama Congo wow. Ya bakoko Congo elingama Congo mboka Congo toko tondisa yango pe toko batela monene na yango mokolo matuku misato na sanza ya motoba mokolo mwa moi ya kimia mokolo mwa lokumu zala ndenzeneneke mokolo mwa lokumu pe ya ndai ya bonsomi tokotikela bakitani na biso pona libela na sepe na monte wana Bankuzi ozaka na chorale kala bon monte na yo wana kote wana na ratiko otikala yo moko mulakisima yo moko ozako loba yo moko mulakisima wow nyonso matondo mingi yango tongi toloba boye omoni soki nzembo na bato bayembaki yango na lingala telema mwana Congo tosangani na pasi tosangani na bokasi po na bonsomi tombola elongi na nagumbaki elongi na biso eza mundele ozomona sikoyo bakatolike sango boka na mokili ya molimo akoyebisa bango nini ntango bango baza komipesa na communauté internationale est-ce que hymne national eza respecté biso moko tosali lelo 57 ans mais 57 ans tokotombola elongi yango tokotombola te minere eza ya biso makambo surtout eza ya biso boni tokosala po totombola mitu okotombola mutu ndenge nini yo système éducatif batieli yo bapiége yo na kati ya kotanga okotanga classe na français et na tango ozotanga classe na français na programme oyo ba belge bazana tina lelo tozotanga classe na programme oyo ba belge batika mpona kobongola yango tozozela nini mais loko belge avandi ne kuna na Belgique Belgique azana ba belge bazaka na Belgique te ba belge bakota na kati ya bayindo babombama na kati ya bayindo donc moyindo belge oui donc mondele ya loposo moyindo yo mo posa moyindo belge ngai
moyindo ya moyindo Ya sabima. Yo so bima déjà. Ngai moyindo mondela ko bomba manakati na ngate parce que kaka nenga zo linga ya na sina moni esika zo yela tala to sunga ba téléspectateurs. Oui, papa kuso sunga bango na motuna na ngai pe oyo. Mais bino pe bobandi Marcelo kala tikoloba pourquoi to tsonga na lingala te pourquoi to koloba na mino kamboka na bisote mais apport na bino ça tellement minime que jusque-là, ça a pu faire fort. Mon côté, qu'est-ce qui se passe pour que Simbate jusqu'à présent? Na ebisio boye liboso. Omoni pilipili oya muke na poivron na leki munene. On va ndamé na papa Lutumba. Na tunio kaka pilipili ya munene na ya muke. Na leki poivron, ebi poivron. Naturellement poivron le kango. Naturellement. OK, maintenant ya swaka. Ndunguzi tete. Ça je connais aussi. Non, yebake na ebele ya batu. Mais sango oyo ndezo la musaba ebala lipongi. Donc eloko bozomo na mbala mususo pona nini kasi sango yeye. Mais batu baza na koma. Hein? Toza kuna na salle ya réanimation. Yango na totia motema monene. Obi ba mususo la musiebwe ba ningisi ka loboko. Il faut doser ya kaka malembe. Omoni tosunga ba ndeko na biso. Papa Nkusu, ngai makanisi na ngai ezali ke motuna na ngai ezali ke mbala mingi tolobelaka Lumumba, mbala mingi tolobelaka musée tant mosusu mpe tobosanaka kutu ke Joseph Okito bazalaki na Lumumba, tobosanaka mpe ke Maurice Mpolo bazalaki na Lumumba, tobosanaka mpe Panda mpo bilenge ebele bayebi Panda te. Paul Panda Paul na komba bapaya. Alors est-ce que yo tango fandaka soko kutani na ba étudiant okutani kuna na ba élève kuna pa na yo na ba école oya yo ozwa katan ko bisa monke Panda zalaka nani matondo mingi tokoliki a été na été le pays na biso toza kotangisa bana mais bato po baya kotanga na école na biso eza bana mingi biso tozo formé à partir ya babundi baye baza kososola makambo oyo baza ne liki alobi bagosala parce que biso tozo tangisa bana na polyvalence kuna ndesika masolo ezali toye na télévision ngonga muke na ngonga muke tokosolola kaka mwa makambo ya minene totiango na ngonga muke wana yango moni ndakisa tolingi tolimbola na ba téléspectateurs boye histoire ya solo eza ba historien te batu bakokomango ozomona pamba te mais le monde balobaki que to koma histoire na biso yo pe zala na silisa makanisi na ngai tata silisa yango po to tinda batu na boyebi ya solo mokolo kulutu hein les vieux vous raconte ayebisaka bino nini mokolo akoyebisa bino mayemaleka te oyo bomoi na bino siko na tango wana za historien te parce que azana titre te siko mutu ake kotanga kelasi aza historien yake koyekola France ake koyekola Mésopotamie ake koyekola civilisation byzantin hein c'est que byzantin osamona donc yake na ye na ba biloko ya ba Rome na ba nini oyo nyonso eleka wana oyo pe batanga pe nzinga kuvu batanga pe empire Congo batanga pe royaume Congo batanga pe tala tosunga ba téléspectateurs yo tangi royaume Congo na ndenge nini anta empire loba vos ancêtres s'habiller na be corse d'arbre yango tanga kiti bakoko no bazolia nini mais ce n'était pas vrai. Biso photo comme siko ya biso. Parce qu'il faudrait tout évoluer, Papa Nkusu. Il faudrait pas aussi à chaque fois qu'on revoit Papa Nkusu, on revient sur les mêmes choses. Il faudrait que tout évoluera, même dans la causerie na biso. C'est la poto évoluer. Oui. Il faut tout corriger ba erreur. Tout le monde la faute. Mais ça a été fait plusieurs fois. Non, pas plusieurs fois parce que le problème est aboué. Bolo baboué. Nyoso tozolo balelo tozo pusana siko na ngonga oyo population aza na kati ya distraction ozomona distraction ina aza nango ba belge bango baza na makambo na bango babongisi lokola baza na nyongo na biso ya kofuta ya 57 ans et ba corps ezali awa banzambe ya bakoko asali ete akoro ye monana po mindele ba futa biso 57 ans na 100 ans na biso oyo Europe ko devoir biso et oui parce que il faut boye bango bien de loke na mbongo wana ata zemi ya 1 seconde
eza na mbongo nango na kati ya bakor c'est que to bonga mais mbongo eza makasi alors ko siko lokola bayibi ke mbongo wana ya contentieux Europe Afrique eza makasi mingi alors balingi te accord wana eyebana balingi te bato basosola prophétie ya mfumu Kimbangu esika tokomi balingi te bayindo bavanda esika moko surtout ba Congolais parce que esika gâchette ya Afrique ya France fano ezali parce que bayebi ke ceux qui ba Congolais ba yokani ceux qui ba Congolais ba lingani ba kosala relecture ya histoire bayebe pa ba uti esika ba komi ne pa bazokende alors ceux qui komi na lolenge wana bakoyeba ete la Belgique nous doit do biso to na nyongo Belgique te c'est au contraire Belgique mutana nyongo na biso makasi siko tala ba bimisi accord mususu ya soi-disant le 31 décembre oyo ezokoka kovandisa bato esika moko te alors qu'accord ya le 30 juin 1960 esangisi bato ozomona non na lelo eloko nini tosengeli kosala lokola tokomaki le 16 na le 17 janvier toyebisa bana na biso ke omoni Mbuta Lumumba na Musée Kabila Musée Kabila kufi babomi ye potango akomi na bokonzi alobi indépendance ya Congo esengeli ekokisama omoni mabele ya biso makambo nyonso ya biso babandi kobundisa ye donc mokolo wana ya nani ya le 16 biso tomoni raison te oyo mbala mususu bakosalela messe ba permettre ngango parce que kili wana basali na temple wana na kobetela bino lisolo na temple wana esika makita esalemaka bakosenga pardon te zela nano avant pardon boka pardon basenga wana période ya nani ya président Kabila lelo mais na période ya musée tango musée azwi mikana lobino makambo na bino beglise ngana zomona ngozo cha désordre na mboka ebongi malamu to réduire nano donc pour nous ala mokambi ya lingomba il faut atteindre au moins 30 ans et puis il faut bozala na compte bancaire na présence na ngai na kati ya temple wana un américain Mundele ayebisi secrétaire général ya justice alobi awa bosimbi mangomba bosimbi moto combien de temps musée babomi sikoyo musée babomi tolamuki tolimbolela bana na biso batina oyo musée akufeli ndenga lukaki alobaki to se prendre en charge indépendance na biso le pouvoir par le peuple pour le peuple ebetami masolo te tangu masolo ebetami te bozolakisa bana ke non ebongi kaka na mokolo yango tosambela toke tose soit flair biso tolingi bongo te biso tolingi boye mokolo wana meme Mbuta Lumumba tobeta nde masolo na bango do ba chaîne nyonso ya télévision na mokolo yango ekozala kaka kobeta kaka histoire ya Mbuta Lumumba na Musée Kabila pona kolimbolela bana eloko nini bana basengeli koyeba alors tolamuki le 18 tolobi en bon tokanisaka ete tozalaka libre nzoka toza libre te toyebisi siko Belgique sukela ne pana yo ya tozonga nanu na makambo alors mutu alinga organiser marche oyebisi tata marche linga organiser ya nini pona bentere na yo obino bolela kambongo ya ba Belge nde siko lingo ya ko embrouiller population congolaise toyebisi bino makambo wana ekosalema te na yango biso ba Congolais kolandela mboka na biso likambo toza nango lelo ba politicien ya majorité na ya opposition baza kaka na obligation moko il faut se réconcilier basenga na bolimbisi pardon basenga biso peuple pardon parce que pendant 57 ans ba servir peuple te alors na bomoko wana na bomoko wana siko tolobi bon le quoi to sali force siko parce que uni par le sort uni dans le fort pour l'indépendance pour brandir siko document merci beaucoup donc pour yo marche te messe pété na le 16 na le 17 on a pas passé alors mais to sala relecture ya histoire ya bandeko wana voilà na basa nyonso pour que tozongela to kundula pena masolo ya voilà to kena na réalisation pour moi tango moke bongo simona tozonga na papa Nkusu Nzala Panda Nangola maton na Kinshasa te Merci beaucoup. Tozongi les sous na plateau au bodo landa système D. Ndenge nini boko ko sala po ete okufa nzala te. Rosine Adini kanko kabeya mutu asala kiango émission rubrique on les a proposé par Pepito Ngudie. La limite comme à côté de la comique Nansia Matane mutu montaki ezali
Joël. C'était moulaïté, alors toujours na sac na Congo comme na Joël Mavungu. Babi to luka to sala po te Congo ke liboso. Tozo solo na papa nkusu nzala panda Nangola. Oto solo na ye na tina Lumumba, na tina Kasavubu, ya Paul Panda, ya Kimpa Mvita, ya Simon Kimbangu po ete to ka kokende liboso. Bobengi biso ebele na France. Bobengi biso na États-Unis, bobito tika papa nkusu alobaka. Bobike munoko moko te mboka moko te o ekenda liboso na minoko mitano pour mboka na biso Congo to na minoko bapaya. Na minoko bapaya, voilà. Alors biso to sala makasi to zwa munoko moko o to ko tangisela nango bana o to ko loba po ete Congo kende liboso. Akanti ouais. Siko mo mutuna kasi côté wana. Papa kusu soki pona yo au fait to bango bongo. Na minoko minne wana. Munoko nini to ko pona pour que yango nde to ko banango pe to mwana ngombo kana biso. Matondo nano na ebandeli. Pona ko boma ba sentiment tribal. Pona ko longola ko kabwana ya batu pamba te batu baza soto chemonoko boye. Yambona no to tangisa bana minoko nyoso minne. Po mwana neteni nyoso azali aza komimona aza congolais. Akoyi koloba chiluba, alobi lingala, alobi swahili, alobi kikongo. Na les 4 coins wana akokota malamu. Soki tozotangisa bana bongo lokola biso ndenge tozotangisa ngo na école na biso. Bana batanga na boyebi nyoso elingi koloba nini mwana akozala à la fois électricien aza décorateur peintre aza polyvalent na mokuse na mwana aza nyoso. Soki totangiseli bana bongo totangisa bana histoire na biso bauti wapi bakomi wapi po tozokende wapi. Tolakisa bana na biso ba valeur na biso oyoyo mwana bota makanango et etangeli ya école dans tout le système éducatif na mboka na biso et bongwana toyeba ko classer étape ya primaire wana eza formation oye na tango ya humanité eza po ba pesa o musala et soko komi na université yondo ko kela siko misala yango wana na secteur wana eza secteur ya recherche parce que comme étudiant bakotia ba moyen po okoka koyekola oyeba univers ezo fonctionner ndenge nini mais nzoka lelo ba universitaire na biso eloko nini bazosala nde ba compilation donc ozotanga ba document ya baninga osangisi selon ndo lobike osali recherche te. Parce que les hommes boka lokola Congo, tout le bana basali droit, basala mibeko eza non conforme na ba réalité na biso. Incompatibilité zali. Lelo bazo sala politique, bayebi tina politique te parce que bazo sala politique ya mabumu. Njoke bongo basala politique ya mabumu te, okomi politicien eza pona peuple. Donc okoki jamais kokende ko senga soutien mundele pour faire développer mboka na yo. Et il faut la kisamwana ke bureaucratie et matisaka te. Liboso nanu musala bilanga kaka te parce que moi na bota makana di kabonaye donc mayele moi na zwaka ngona classe te mais mayele moi na azwaka ngo ndenge kaka bota mina ba capacité na ye classe ezali oui classe ezaka kapona et orienté pamba te lelo soki mfumukusa yebisi batuke ya suka mbabu susu na premier CO to atanga ki bien 6e primaire na tanga malamu 6e primaire ya bamindele tant na komi na premier CO na ye komona ke bato yo bayaka na politique soki to continuer na classe na bango to kobonga te nde nebisi tata na nga na kotanga lisusu classe yango te do na première période kaka na kati classe ya mundele tilelo oui tilelo parce que na lingaki tozala bayindo bongo kominde alors papa Nkusu mundeko moko alobi boye alobi poke kombo alomumba etikala bizaleli na ye makanisi na ye ya Mzee Laurent Désiré Kabila ya Paul Panda ya Simon Kimbangu ya Kimpa Mvita na bato mosusu toyebi ba elombe oyo babundaka po ete bamindele bakene po ete tozana bosomi ebongi to banda nango na classe ya C na babuku congolais lokola yo ozali boye na bamosusu tokomi babuku oyo bana batali yango na bato batangisaka bi oto ko tangisa nango bana bayeba uta na classe ebandeli nani ozalaki Lumumba nani ozalaki Paul Panda comme ça bakoli nango ata lobi kuna tosali messe ata lobi kuna tosali culte mais moi na déjà na classe ayebi ke muto mais on to comme na niveau wana ezo senga nini il faut bolongo la distraction sika peuple azali pona yo distraction za wapi distraction le sambo
Masanga. Nazo yebisa bino te. Yo soki ba yebisi yo ke Masanga. Il va toujours comme c'est abandaki na oya bien Losambo. te Masanga te. Masanga. Théâtre, Mabina, basi, distraction ba politiciens. Musique, nyonso wana eza ba chômage et baksami bata théâtre batiki chômage et baksami merci. Na lobby zela te zela. Tuna ngonga. Tango nini batu basalaka théâtre puis pièce nini bako jouer. Losambo nini boko sambela oyo nzambe akoyoka bino. Parce que basambela ka nzambe te po bakende na lola. Mais basambela ka nzambe po yo obimisa ba capacité o nzambe asala atiaki na kati na yo. Donc ba religion oyo na lolenge ya tokokende lola soki ka yango wana pasi. Banzembo nini bakoyi ko betela biso na batango oyo. Ezali banzembo oyo yeko pesa biso mayele ko botama mobali na mokili liboso okomona pasi na simande ozui bolamu yo koluka ya lipwa ozomona na komitunaka nzambe o na komitunaka wana nde mais au lieu de me rabattre ngalula bipende ya bango bien okobomanga pamba chérie. Alors papa merci beaucoup papa Kousou pona lelo yo na yo lisolo si la kate vraiment jeudi na ozala minute butcha nga pesa muté lelo to solo na yo minute belé so 40 mo yo masolo so zo kende minute mo ye bango so oye bango te. Alors mukolo ya mine pepito auto tambola awa pour bo continuer lisolo na ye comme ça bana babi Paul Panda malamu te comme ça boy bana Paul Panda azalaki nani eloko na ngina bakisa netene pour na kosukisa po bino bozolo bakeno to sala boye bosenga nanu liboso to bunda pona kimia na indépendance na biso kokisama parce que ceux qui kimia ezali ba politiciens bazangambo moko to lobi distraction ko sala te total nanu ba chinois po ba komande ngona basala kini bango moko ba mindele po ba koma bongo basala kini ba uti na ba royaume ba ye na ba état alors biso pa na biso ba lingi kaka distraction alors batu ya le 21 boyoka batu wana te. Merci beaucoup papa Kousou, le message est très bien passé. Le 21 total avenir na biso. Merci beaucoup. Je pense que jeudi prochain, René Impoa, vraiment, Pepito, je viendrai. Parce qu'on a 2 questions. Mon papa Kousou, comme le téléphone, moi, il y a swag. Il y a Mindele. Mais le jeudi, je pense que je reviendrai pour poser mes questions. Papa Kousou. 30 secondes. Mutasala téléphone cellulaire, comme on a été Samson, Azamutu Mwindu, Lem Subo Yebite. Osomona. Mais Mutu tala développement scientifique et ça les mika à partir bazub esclave bakena bangona États-Unis faut y bakake main d'œuvre était mi tout capacité ba yindo nde sali oyebi frigo ozomele la mai ozotia biloko apio Mutu Mwindu mutasala donc Mutu Mwindu sala Mutu Mwindu kende koyoka histoire ya linette. Merci beaucoup papa Kousou. Jeudi et puis batali bosso balata bilamba na mokili oyo Mutu Mwindu. Merci beaucoup. Merci beaucoup papa Kousou. Ezaki masolo kitoko notre Congo lelo to solo la kibiso na monsieur Anaclé Ngemba Nzombo na tinetali patriotisme ya musée Laurent Désiré Kabila na ya Lumumba to lobaki pe na André Kimbuta ya André Yaya na biso to solo li pe na architecte to sukisi na papa Kousou masolo kitoko Longonia Boyokani opposition majorité opposition yo petit ka kokumisa Mindele po azwa yo ya kosakane. Merci beaucoup chers téléspectateurs. Tobi merci na Nisha Songo oyo asala médecine mais ko konte mbongo somo to pesio mbote pa aux Zolanda biso. Merci beaucoup. Oui, un grand merci très rapidement et un coucou spécial à Perle Carole et à Naomi Makungu. Ils sont à la maison en train de me suivre. On se retrouve le jeudi, je serai là. Je viendrai, en tout cas, je vais demander à Pepito. Parce que ma question, on a fait ma réponse. Merci beaucoup. Et puis le vendredi avec René Impoa, si Jésus ne revient pas. Merci beaucoup et bon anniversaire à ma fille Naomi Impoa Mba. Merci beaucoup et on se voit le jeudi prochain. Merci.